ngobila tonga ya ye. Ngobila tonga ya ye. Oyo shida na ye azwaki eke na mali. Bonjour, na malandi nyonso oyo basepela kolanda biso na chaîne oyo bolingaka mingi na kombo Seka TV. Ezolandisa malangoma oyo bozwi biso to mpe bonsoir kolandisa ndenge biso na ngonga moko esengeli komosali chaîne na bino oyo bolingaka mingi na la présentatrice na bino ya émission mpe bolingaka na kombo ya Irene Laing na émission na bino Tukin. Lelo toza a na ville. Na balandi na biso vraiment toza a na vie toyaki ndenge esengelaki ndenge gouvernement na so annosaki vraiment na bakongolais nyonso na bakongolais oyo nyonso bosika nyonso bozali émission na bino yango oyo vraiment boyebi ke ezalaki annoncé lelo na mokolo le 29 juin déconfinement esalema na ville ya Kinshasa précisément na Gombe yango lelo toza vraiment na mabele ya Gombe toza na Gombe précisément na commerce bana kiva na poto botomona déjà à commerce toye total la mouvement ndenge ni ezosalema ndenge nini déconfinement ngo ya lelo eleka ezoleka est-ce que batosi est-ce que magasin ya kofungama est-ce que ba mama bazongi koteka est-ce que ba coopéra bazongi likop tokolana longo na bino toyeba ndenge nini déconfinement ngo esalami po ewumiti ba ndako ngo bozoyeba vraiment pe ezolela pe lela kingi 3 mois to la alors maloba wana komaki mokonde kolo esalami lelo yango mikro na biso kotambola tokozala interview moko na nsima mosusu toyeba ndenge nini makambo ezoleka tozanga na mabele alors sans plus tarder je fais votre émission avec interview vraiment je vous prie de suivre. Ngai mama, comment on a maman Aziza? Nateka na kata pavillon 7. Toye lelo to sepeli neto ekokuta zande fungwami. Mais pas imususu ba barrière ezaka ekokangama. Siko jite ezanini. Ikamna ngana lobaka yango wana. Bwana minute tozoma pe magasin nous za okanga. Confinement silité fungwami. Zandu pene fungwami te. Kaka bobele roi kadingi nemte fungwami. Commerce nyoso tu ba fungwami magasin te. Partout magasin za kofungwama te. Siko to nini? Ojite ezanini. Bon po bino pe mama ba mesa na bengo teka boza magasin fungwama te. Soki ba magasin no se fungwami. Biso ba mama to koti. Ko mouvement ezala. Ba barrière ezana nu mama. Ba longo la barrière po biso to kota. To teka ndeni. To lembi ndako to sali 4 mois. Biso to boko la bana. To tangisa bana. To futa banda kwa bana. Mibai misali za malamu te. 4 mois na ndako. Kwa mawa bafongola kwa kadinga fungwami bafongola nyonso komese fungwama tozonga biso na kanda neto za mama ça rappelle bien les gars ça la makombo nanga papa Jacques nateka na wakadinga wa kolela nanga na zolela pona ba mama balobi susuté tokendaki confirmer na katikati ya zando mais kozonga na biso tokuti babuki babiloko na biso babuki ba kioske topsali ba page
tozoye bate confirmant babaki confirmant tozonga bo biloko na biso ezate tosali ba pek ya kosakana te na minute oyo tozanga ta biloko oyo kotandra se ya koteka yalo tengi na bakonza mboka boya au secours nanu bino boya kota la population to souffrir awa tokoboko la bano nenge nini tokima pa nani to biloko tosali pek nani yango oyo abuki biloko na biso za biloko ezali susu te to perdre ebele na zandwa wa ebele en tout cas pek eza ebele tokima pa nani dabuki ayebandi te oyeka okutaki biloko na biloko na ndako na noso ezate tokomi tolela bakonza boko sunga biso tozawa eloko tendo na nena telemi awa eloko tanda ezate de souci nanga na baka yango wana. Merci beaucoup. Merci bozo remarquer que deuxième vraiment na Zando a deuxième vraiment na Wakadi bana kisasa bana poto Wakadi Bokasa et oyo ezolo ba oyo za ba congolais baza oyo ba bateka na Zando ko na mukolo baza ko déclarer ndenge nini ba yi bateka bazo remarquer bonjour papa. Ah bonjour. Tomonyo pe anazando tekaka awa to za moleki. Mesa na ngai yango na Zando. Ngai bana bota mata braza pamba na katisa te. Mboka na ngai za Congo, kufa na Congo. Son excellence gouverneur ya mboka na biso ya Kinshasa Argentine Ngobila. Zala congolais, zala papa, zala mukolo. Yoko yokutaka batuka boye. Boye. Boni, tout ça va congolais de. Et en plus, je me député on a moi Molière. Moi Molière kola. Junior ne malemba en tout cas, c'est respecté. Zala na kwena yo za bien, je suis souffrir. Au kota na katsawa, au kosa ke ngamo na landa jour na Molière. O loba biloba loba na Zando biloka mutebungi te babuki mezate papa oza congolais te atoza ba million na yeba na biso na bino tokokufa nzama orige biso toza la batu maladie tokimi bona intérêt na biso de se protéger oya boye bozonga te to vivre ba garantir batu ba garantir sili ndaku nzala passe na passe tokufa to sani botika biso toteka na kima atanda mo bapesi biso et en plus gouverneur na biso soki azalaki volontaire kobongisa Zando mais 4 mois oyo akangaki wana mesa sali et eloko te si c'est que botiki Zando po tomo na usu ezalaka te 4 mois oyo okangi eloko te sikoyo après nde okosala Joana, premier reportage, le général si gouverneur qui mouta ndenge zalaki et mon population tomboki et bandenge maîtriser population yo za gouverneur de la ville et cette population tomboki yo tili ba soda et ça neka nyama zalaki a comme na Pascal ta comme ni tabe ani robeta masate yandira zalaki ndeni qui mouta zalaki so population tomboki au monde waye bando calmer population ya wana to sepel ming papa biso ba garantie siri Zando forama o za invité. Koti, Badvalo Sotena, dans le Fomami, ambiance de René, vraiment, et là qui sont Makati. Fête, la fête, awa. Fête, dans le Fomami, René Sengo, dans le Fomami, Kitoko, dans le Fomami, Sengo, awa, Eindi, Makati, awa. Kitoko wapi vraiment comment te bien le polo.
wenze kuna ya mabete tosepela pe tosepela sala biso wenze eloko eza biso tolingi boye afongola ya biso wakadi afongola ya biso de l'école afongola ya biso plateau mpona zando oyo alobi okana zando oyo azoloba kangi zandu eza kangi banda de l'école akangi ti di marin aye susu wana wakadi tikota mutu ya kabila donc circule wana oyo kote eza mapamba ba akosika biso toteki kimbuta ntango asasa wenze ya matete atikaki bamama bakoti na baveni pourkoi tetini ngobila asala wenze awa alingi te bamama bakoti baza ata na baveni bapembeni alingi te donc totika biso tofandi na bapalais 4 mois nafandi na foti ndako te babengani nga ya ndako te nga babengani nga ya ndako nazongi na salon père na biso mama na biso na responsable me ya benga na biso kombo na nga Gode Masifa totekaka awa na grand marché bakangaki zandu mpo na confinement tovandi na bandako ta molai mpo na confinement baoyo baya libanda baya sikoyo bafongo baloba deconfine Gombe marché central eza na kati ya Gombe sikoyo toyoki ono marché central bokokota te batie kutu 150 mètres tokoma te mais Dieu merci wenze oyo bofilme oyo eza wenze lotula bango bazongi sikoyo biso toteka na kati ya zando ya munene na lopangu na biso tovanda banda tongo tibutu na bandao tokendaka kolala awa nde bisika tovanda banda tongo tibutu balobi tokota te babenganaka mutu bapesaka ye préavis biso totiaka makelemba na zando donc bakati biso zando a plein ya kotia makelemba eye baoyo baliaki balie baoyo balenanu te balenanu te sikoyo na miniti oyo mama likemba mpe toza na ye bokosenga mbongo ndenge nini mpo bambongo epanzani bato badefisa biloko bambongo ekenda biso nde toye a toza na posa tozonga na mabele na biso na kati ya marché central lotula oyo place bafongoli oyo eza mpo na bato bateka a so atie biso na bango tokokoka te même marché batie ya Kabinda même marché batie ya Itaga ekokoka biso te tosengi na bakonzi balibere zandu na biso tozonga koteka to vivre nde tozalaka oyo ngai naloba nde yango wana merci. Bonjour mwana ngai. Bon nalobi boye maloba nange eza boye. Toza na mawa pe pasi mingi. Po tomoni ngobila zo anyokoli biso ti 4 mois. Ebele na biso bazalaki awa bakufi bamisu basali ba AVC tofutaka bandako ya batu tobokolaka bana kaka na zando totangisa bana kaka na zando ngobila ye alobi akangi zando a réflexionner zando na asi bino bokozwa kamera na bino botala zando oyo akangi pendant 4 mois asali dini na kati ya moto ya na koloba boye Mobutu balobaki azali moyibi mais Mobutu atongaki zando ayoki peuple congolais mabete ateli biso marché central alongoli biso na ponka savubu tokomi na marché central tokokanisa Mobutu na marché central lelo tokokanisa Mobutu na marché central tokoteka na zando bakonzi na biso mpona nini bazanga mawa zando eza eloko ya leta bango bazwi zando batie na location mpo banyokola biso population batikela biso eza héritage na biso Mobutu atikelaki biso batika eza ya bana mboka ngobila oyo eza yumbi te akende na yumbi esika oyo ya bomaki batu ye asalaki gu na yumbi atikeli yumbi souvenir nini mpo na Kinshasa souvenir ya Masasi ye akoboma biso ye lokola lukili wana biso tokokufa parce que biso tobikaka na bana kaka na zando atika biso na zando tozonga na zando bino bokota na kamera botala na kati kuna eloko moko esalami te atika biso tozonga na zando salongo te matite boti eloko te atika konyokola biso toboyi tozo revendiquer droit na biso azongisa yoka ba mama mawa Félix toko yebise boye afungola misu
papa lobaki le peuple d'abord. Mais yazo sale la maloba wana te. Il fallait sale la maloba wana te. Yaza kola ayabite ngobila muto PPRD. Yazo sala po balinga yete. Awa sala balinga yete. Ya sale la volonté à peuple. Peuple ne mutatake le bonga. O biso tozaki na ngotolo bayango wana. Félix yoka biso ba mama mawae. Dolele liyo yoka biso mawa papa. Talama ya mifo. Pasi eleki papa. Pasi eleki toko kokate. Toboko la kabana na zando. Tala ndenge tokondi to kaminene. Mobutu akanga zando te. Ata biloko nyonso bien. Boni bango bakonyoko la biso. Atika zando Zando za ya yete ngobila tonga ya ye. Ngobila tonga ya ye. Oyo shida na ye azwaki eke na mai. Ngobila asala ya ye akozwa pe mbongo na ye. Yatika héritage ya muninga. Mobutu asala ke monani. Atika toboye. Toboye atika kokosa Félix fungola biso. Oyo biso ba mama tolobaki yangwana. Tozo senga 3 na biso. Le peuple d'abord. Oui, moi, je vais loba. Non, loba boy. Biso to na Gombe, biso to na commune avec ça. Batika biso to teka. Biso to na problème teko to na 4 kuna zandu te. Biso teka libanda zandu awa eza commune avec ça. Batika biso les to teka. To pandi 4 mo to teka, to lesa ba na teka, to bimito zo, to bimite to zoate. Awa ezali na 4 zandu, ezali commune avec ça. Batika biso ta kwa kadi to teka, biso to na problème. Bon, si vous confinement, moi si mais magasin les fonds amitié. Vous savez qu'il mo bulu ba bangi to penengene. Vous savez mo bulu te ba ba ki eza confinement malade to panda. Na confinement la ba profiter ba kangizana. Siko zani ba kangela ngo nini. Bilo to mwe mtu mafuna malade wana azate. Malgré tout malade déjà lokwa biso biso te batika so wakadi na biso to teka. Comment ni mtakufila malade te. Batika so wakadi na so to teka to za à l'aise. Merci maman. Bana poto. Solo moko ndenge service traiteur la providence. La providence. N'Europe. Service il a 12 ans d'expérience. Et pas maman Eliane Nitou. Maman moko vrai chérie. T'as la race que t'as bonzenga. C'est biloko nous bonzenga. Cortail, mariage, anniversaire. Service traiteur Eliane Nitou. Maman Eliane Nitou, la Providence. Au petit sa propre maman qui dit maman. Mais moi, je me mais toujours dans Moussala. Maman, on se retrouver. Service traiteur Nitou. Maman Eliane Nitou. Europe. Beaucoup allez décider. Alors, on continue toujours quand on est dans bonjour. Merci, bonjour. Oui, présentation, ça la bien. Merci. Naza commerçant. Il y a pavillon Lunda, Awa, place Mobimba. Naza pe antenne chef à pavillon Nabiso Yazando. Naza pe commerçant. Le premier que tu respectes qui m'a loba ya mokonzi ya confinement. Tovani na bandaku ba makamune solikana kibiso nous tozo yebayamo ba pesi ba message que non ba tabasa nini ba kota mais 150 mètres toye na tongo ya lelo tomoni ba tunyusu bazotanda na ngambu kuna je sais pas baba que non kuna eza ma marché mususu biso tozo na lopango ya mutu na pavillon Lunda toye tozotanda la police azoya zolongola mais voyons na ngambu bato batandi mais biso oyo eza lopango ya mutu tozala vraiment na kati ya lopango ya mutu. Tozo comprendre na été pour toteka il faut to sala nini bazoko ndima toteka te to sala à peu près 4 mois na bandako na pasi wana na kozanga kolia na kozanga koteka wana tokende wapi balobi ke no bato bateka bota la biso na likam oyo zando bazobongisa ezana ba pavillon kuna déplacer ko loba ke no ba 150 mètres wana awa biso tozana na kati ba pavillon te biso tozali banda boza précisément wapi toza na croisement bokaso croisement Wakading pavillon Lunda na olela donc bokaso croisement Wakading na olela wana donc pavillon Lunda na balandi na biso nyoso bo préférer ko la chaîne ngala sabino
toza awa na bokasa wakadingi vraiment natelemi na katikati bokasa wakadingi toza awa na zando toujours mosala po bakotala confinement lokola esili ndenge nini bamagasin fongwami mais tozo remarke vraiment le bamagasin fongwami te comme il était prévu toyebi te soki kobanga to nini vraiment tokocomprendre te to mouvement vraiment eza nanu vraiment te ekro na biso toujours ya seka ezotambola vraiment nanu bamagasin vraiment fongwami te mwa eza nanu kaka ndenge vraiment mais toujours tozotambola totalata lelongo na bino ndenge nini makambo yango se déroule nasi bino bozomona ndenge nini bacirculation vraiment ezali normal mais bamagasin eza toujours fermé ozoconstate ke toujours eza fermé bamama batelemi bamesi bamama telema teke ezalaki kobukana babukaki nyonso mama esalaki ke bamama base retrouve lelo mesi eza te esika otande eza te bien ke confinement yango esili mais tozotala kaka bamagasin mpe efongwami vraiment te comme il était prévu toyebi te soki lobi nde makambo yango ekobanda mais mpona lelo vraiment tozotambola kaka tozotala tozomona kaka ndenge bato bayaki tozotala kaka ndenge nini bazokoba tozotala biso bamagasin tomoni wana ya bakongolais tomoni ala zando toyebi toza molekindila mama naza molekindila te natekaka awa tekaka na bonanza wana bakotala bino efongami bapesa 50 mètre mais bapolisier baye wana colonel bienvenu baye wana alobi ke tozonga na ndaku toya mercredi bakambo biso ke mpo bakonza likolo mpona nini biso toza na zando bamisu baoteka bamisu bateka te baplace na biso tofutaka yango mbongo badepo na biso eza na babiloko na biso eza wana ekobeba ata yo moko tosali 3 mois zando yango mpe babongisi yango te kaka nde batie batoli wana elo omona kati eza te salite kaka nde totika bandako batofuta ndenge nini tolesa bana ndenge nini ata bino mopenza donc bakonza mpo batela biso likambo. Oui, toza toujours kokende bokasa toverifie soki ya solo vraiment bamagasin mosu efongwami po toza na couloir ya bachangere couloir de bachangere couloir oyo bakala oyo ya bachangere tomoni mpe quelque changere baza deja wana ndenge couloir yango esila nango tomoni deja bato baza deja wana awa biso kasa bana mbongo oui tokomi awa na bokata na couloir pesa bana mbongo esika oyo mone esalemaka vraiment awa bachangere ya solo nde bazalaka awa tosola mpe mwa moke na bango tokuti mpe bamona biso awa bonjour. Oui, la système a confinement. Bon, il y a eu confinement, mais tout le monde a rapport. Oui, confinement, oui, bien que ça, mais ça, tu es pété. Mbote papa. Mbote maman. Oui, ngai maman irani bongo bino. Ngai papa nono. Oui, papa nono, na moni lelo enfant na bozongi vraiment confiné sili. Bon, ndenge ba lever mesure ya souhait ya bakinois nyonso. Parce que bakinois ba enfermé na bandako, donc ba lever mesure, et ça une bonne chose pour na mabota mitozongeli misala na biso mpona kosurvivre na famille bino mwa bozongi me towuti kuna bamisu bazolela bazongi te seke confinement yango kote mosusu badeconfine kote mosusu etikali to pendeni bon wana ezali bakonzi biso tokozala likolo ya mibeko te me bakonzi mpe batala te batala maki bakozwa mibeko eza malamu mais avant kozwa mibeko yaka mpe osololi na bato otalisi bato nangi nasala boye projet ezali boye peut-être bozwa mwa temps moko boye bobongama bokende sika boye po tosala misala ntango ekosila bokozonga mais esalama ndenge wana te nasi oza na oyebi yo olali na ndako babi confinement 2 semaines oki bandi obuka bamagasin bandi obuka babiloko ya bato na nsima esalama ndenge wana te mais souye na biso oka baleve mesure en tout cas toza na esengo mpo tozongeli misala na biso. Merci maman. Bon, lelo ezali d'abord observation mais bato bana bandako bakoyambala moko somba biloko te po na ba
ndenge basango eza kokende moko tokokota kaka tokoyeya mais tout le monde oyeya nango te. Donc peut-être après indépendance, après le 30 juin, donc mercredi je pense que Moussala autant mon malam. Merci maman. Merci maman. Oui, bonjour papa. Bon, on va ça. Biso to ba coordonnateur na couloir. Tu sais batunya surtout ba baké couloir ezongi. Ba kende na binza mité place ba chanda ba monga lokuta couloir ezongi baya. To ça to yamba ba. To ça va to sepeli. Merci maman. Donc batunya so ba na monaka to ba kwa. Baya ba nga te couloir efungwa mi baya. Place makambo evanda ka awa. Baya. Merci maman. Bonjour papa. Bonjour. Ngai papa Jean-Marie. Papa Jean-Marie en forme, quand tu couloir. Oui. Confinement est bomi biso et bomi et sali makamwa minene. Et ça confinement est salemi na modèle est bousculé monde entier et bouger. Bon les tomonyo na terrain bino ko to boza kinga na to wuchu na mwana ngungu makasi na magazi mais ana moni bino kula vraiment ba simbi bino te makamno saison activité no saison ni vraiment te biso na couloir toza kimia te omonika batu nenge baza debout procédure o ba memeli de confinement o eza malamu te ba eko ebisa biso mutu aza porte parole ya gouvernement alobi ndenge mususu gouverneur alobi ndenge mususu ya alobi ke de confirmer zo salema pona Gombe mais marché central etikala nanu bongo mais modèle ba memeli biso tala ndenge batu baza debout boye même tolaka na ba entrée mibale lelo o kuna zo sala te kangami o te to sala boite problème est là monsieur le gouverneur ayeba malamu modèle azo memeli azoke na biso na soulèvement populaire parce que peuple a lembinzala na ndaku pasi eleki zandu wana eza na plus de 30 millions d'habitants mais lelo zandu eza ko kangama wapi place ya malonga ko tia bato donc soto lobi par exemple Kabinda on eza na place moko mukeza école bato pe bali kuna te tala distance ya Kabinda tiwe ko koma na centre ville tolobi lisusu awa na terrain à la voie du Zaïre tala place on ko kota bato combien donc ceux qui bazo ba mesure batala ka peuple bango nyonso ndenge bazawana bazali mandaté et pas peuple ceux qui to lembi bango to ko chasser bango nyonso et la gouverneur et la ministre et la président to ko chasser bango parce que tout le monde est là ba député baza kuna ko réclamer kaka o baba excellence $2000 bon bango ba bazwa 2000 Congo ezalaka na musala kaka pa ba député tozala ba médecin te tozala ba enseignant te tozala ba policier te et koki ko simba te modèle bazo mema biso na soulèvement populaire pe mukolo biso to ko telema to ko mona mutute ezala soda ezala nani to ko chasser bango nyonso to ko za classe politique ya sika. Merci papa. OK. Chers internautes, tokomi na suka émission na biso ne kanesa bino lelo tozalaki na zando munene toyaki vraiment toyeba déconfinement lelo ya mokolo ya le 29 juin eleki ndenge nini micro na biso Seka TV pe ekoki kozanga jamais yango toyaki équipe na so mobimba na en réalité na biso mokolo fils kungu na ba image bien ebela oyo bozozwa oyo grâce vraiment ya réalisateur wana fils tozalaki awa toyeba elongo na bino vraiment bolandaki bainterview bolandi ba image elobi yango moko boni ndenge nini bamama bazodéclare problème eza lekala naza problème yake zando comme eza déconfiné toza je vous précise que toza vraiment na rond-point Kin Mazière bana poto bino mo botala botarara simananga bokozwa image rond-point Kin Mazière toza awa problème eza lekala zando awa eza ke zando déconfiné ça mini Gombe oui bien sûr on regarde que fongami je veux que nous font progressivement mais passe ma maman na ba pavillon na kati ba pavillon bino boyebi na kati ba pavillon de son excellence le gouverneur a boya ki ba mama tekate les avons mais pesa passe mingi po zando ya ba ndenge nini ndamba batu bateka te omoni ki sali passe parce que 4 mois na ndako ba maman vraiment Congo ba dozo souffrir je vous dis batu ba nyo kwa ma tala kaka Congo la vivre à 10 jours moi li ke maman ko ya ba ne simbeli ya 10 jours siko yo ba pe no man
le gouverneur asali zando eza nango zando bien sûr mais ekokoka tanda mbote tozotanga nasali ngo mikolo ekoya vraiment kota kuna zando wana tomonte nini monene na zando yango ezali eza mokie telemaki ekokoka te yango moni posa ya bamama ezali bazongisa bango kobele bisika bango na koteka soki bakobongisa babana kobongisa progressivement malembe me na lolenge yango te epuis bake komona ke misika moko ezala bate 4 mois oyo bango bavanda ndako croye ke gouvernement kokosalisa te misika ntango bango bakodekonfine bakotelo misika moko banane na minute oyo bato baye po bateka nde na yango ntina moi bamama bazolela mingi bazolela vraiment soki baleli te toyebi te bakosala nini bazolela vraiment bakonza mboka otela bamama oyo zando eza zando ya kala uta bakoko ya kala vraiment bomeka mokeke revoir ekosala bien mpona lelo tokomokomana soki émission na biso mère mingi vraiment na mon patron mon patron mes respect la maman des mamans maman Katika Pesa mes respect vraiment pourquoi pas na fils Kungu waza réalisateur na ngai ya mkola zake bola ne kitoko pourquoi pas aussi na mon collègue de tous les temps mon collègue de tous les temps Trésor Ndilou à partir des États-Unis d'Amérique moi na poto solo tant on a tengi d'être Trésor Ndilou na zongisi et pas ya na moko ya motema ya pati Ndilou ya moi solo la il na zongisa ko moi na ya mamukie au petit na yo na musala vraiment ya pati na yo ko c'est moko solo la bien pourquoi pas na remettre na sala ya jala vraiment merci beaucoup to comme na sous émission na biso na bossanité papa na ngai le papa de papa Léo Sommet papa Kapesa papa ya pas de belé merci na yo pour te permettre que bana na jala merci mingi pe lisusu na ya Florence na ya Florence Kayoko pourquoi pas Rotem Laing Laetitia Laing Yuyu Laing à partir États-Unis mon apporta solo merci na yo petite sœur vrai belle la beauté à marche quand na ninga koloba merci maman na bino ba bo mesana ko bo pona biso Seka TV merci na ba ona ba koma ya biso te ndenge na mesana koloba abonnez-vous massivement vous ne serez jamais déçus. Abonnez-vous massivement. Vraiment, la chaîne Nabino, beaucoup d'adversité, na service traiteur Nabiso P, y'a mon kouake, y'a mon bangé, service traiteur Chief Kapesa. Ne l'ambélier soin, ne l'ambélier propre, ne l'ambélier solo, beaucoup t'as beau découvrir une moko, service traiteur Katika Pesa, n'États-Unis d'Amérique, en Europe, il peut Nabino, na émission, bye, ciao, merci.